nzoka nde biso odimo tolobi ete mama papa bandako oyo oza nango pesa biso kobanga te tokosala mikanda leta azali tolobi na bino oyo biso tokokoka ata bolobi 10 niveau to combien tokokoka osala yango ata balobi combien de niveau ata bolobi 10 niveau soki le groupe Odimo alobi ete akokoka Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali yo massage pe omibikeli déjà avant kimunganga asimba yo inutile ya bana garde malade awa bango moko bapesaka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesaka malade. Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la ko bimandele ni yata yo moko pensa. Awa no hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbeto zo sala mouvement au malade alingi. Nous fi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Ça kombi tuna. Nazana mbeto hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi Tala soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière. Est-ce que Tiembezali ezali te? okozala na lupangu awa na Kinshasa locataire azofutela famille na yo ezozwa mbongo bazomela yo mbongo okotinda mbongo na famille solution eza te mbongo na yo bakotisi yango voir même kindoki bato ya poto baza tembe ebele mpe bazwa badéception ya bafamille awa to ya bandeko na bango awa ndenge bayoki boye automatiquement bakomoluka numero nga na yo balobi bamelaka mbume ekoki tokende kaka entre nga na yo na bafamille na biso toza na bandeko bakoka kosilisa mapangu te eza ebele Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te relaxer en gros, donc maman est bien. Ah bon? J'ai mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Bonjour, Banakin, ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bande Konanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc Baramba Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bande Konanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Voilà, merci beaucoup Bana Poto Bandeko Bolanda biso partout à travers le monde. Balobi lelo émission lelo eza émission oyo et kopé sa solution na ba problème ebele o Bana Poto bozanango okozana na lupangu awa na Kinshasa locataire azofutela
famille na yo ezozwa mbongo bazomela yo mbongo ndeko ya poto ozoluka osomba ndako na Kinshasa okotinda mbongo na famille solution eza te mbongo na yo bakotisi yango voir même kindoki. Alors agence oyo toye lelo kobeta masolo eza agence oyo ezopesa solution na makambo wana nyonso oza na lupangu oyo ezosenga ba travaux esila peut-être makoki eza te ezosenga ba travaux no esila agence oyo eza pona kosunga pe bandeko na biso oyo bazana mapango oyo ezosenga ko entretenir ko salisa ngo pena misala agence oyo toye ko sola masolo lelo da masolo so ezebele bango moko ba ko expliquer biso bazo évoluer ndeni ma sœur Boni malamu kimi ezali bandeko bazolanda biso partout à travers le monde ko expliquer biso premièrement combo ya agence na biso kombo nango ezali groupe Odimo SAR Nde agence na biso kombo na yango. OK. Ouais. Ba service nini oyo bosala kana kati agence? En fait, agence Odimo SARL eza multi-service, on peut dire. Toye na makoki na biso yako remédier un peu. Oyo ebana ki peut-être ko beba na nzela ya service immobilier to oyo batu bazalaki tangu musu kotie yango makanisité. Groupe Odimo eye non seulement koya kosala mosala lolenge ya bato nyonso, mais le groupe Odimo est venu avec des solutions. Voilà. Nous sommes là un groupe de solutions. Nous avons vu dans beaucoup de cas, on peut dire combien les gens sont limités. Mutuaza na makoki na ya kosala eloko mais azangi bato ya ko accompagner na mosala wana. Mais groupe Odimo na mayele na ye aye nango abengi bato alolenge wana. Alobi na bino ete boya, je suis là. Je suis à votre service. Oza na makoki mais oza kokoka kosala lolenge sengelite faute soit ya bato yo pesa ki misala bazala ki mabe to libonta bayeba ki na kosunga yote. Groupe Odimo et l'obéité, nous sommes là pour vous accompagner et pour vous aider. Nous ne sommes pas là seulement toye to lobito sala lokola batunyo sote. Ozana makoki na yo, je vous garantis ete lo lenge yo tindi makoki na yo awa mosala ekosale malolenge osengi. Nous allons collaborer avec des contrats octocosal avec beaucoup de confidentialité. Toza loko sote parce que biso moko toyepe na makoki ya kosunga moto mosusu komona bandi musala ya kotonga asuki na nzela. Mais le groupe Odimo est là et lobi que non place yo suki ngala koki koya ko bakisela o libanga moyennant contrat moko o ekosangisa biso lobi ete toyebana kotambola malamu nde mosala au groupe Odimo amemi actuellement na kati ya ville ya Kinshasa. Est-ce que bozo mona teza ngambo munene bozo luka parce que za ba chantier belé oyo bakolo nango peut-être makoki ya ko sala finissage ya banda kuna bango peut-être makoki eza bloqué ba chantier belé to moni etikala bongo. Est-ce que ba engagement o bino bozo zwana kati ya agence oyo boza si soki batu baye ko sala peut-être demande ya oyo lobby ke boza na makoki ya kosilisa ba travaux mususu oza sir na makambo ngo eza ozo lobe ko sala mabongo le lenge to lobaka ete soso alia ke loko ekoki na mongongo na ye tangu biso toye to lobby ete toye na makoki to kolia esika biso to tondeli to lobby ete biso to tondi awa oyo bali français balobi ete qui trop embrasse mal étreint. Nous ne voulons pas être embrasser mal, on veut bien faire les choses. Nous voulons faire des choses comme des gens responsables. Là où toko kokate toko ebisa ba partenaire na biso ete non awa toko kokate. Et si kabiso to moni ete mosala na biso ekoki ko sala quelque chose, nous finissons et nous faisons un contrat avec nos partenaires nous allons investir dans tel pour évoluer pour être lobby bandeko na biso ba congolais bazala na besika ya malamu bazala na bato assure oya kopesa confiance ezala bato mosusu komona bango azala bandako
mais il ne sait pas comment cadrer o ezali misolo na ye. Et si kani na koki kotia misolo na ye. Nzoka nde biso Audimo tolobi ete maman, papa, bandako yo za nango pesa biso. Kobanga te tokosala mikanda l'état zali. Soki pe ba locataire baza, nous allons ouvrir un compte oyo ba locataire bakozala wana pona kofuta biso tokobombela o misolo na yo au moment opportun. À chaque fois que tu auras besoin d'argent et que tu as besoin de quelque chose, vous nous contactez parce que c'est moyennant un contrat et puis nous allons évoluer comme ça avec nos partenaires. C'est un peu ça du nouveau dans le groupe Audimo SARL. Ba contrat ngo ezala na ba conditioning. Oui, le contrat. C'est mapango mususu mapango ebele na Kinshasa awa eza mapango tonga makala peut-être lupango koma salité kolo nango peut-être makoki ya kosala ngo entretien lupango ezonga sika ezate bino bolobi bozawana pona ko bozawana pona ko signer contrat na babaye na bato ba monike lupango na biso babongisela biso na bite contrat ngo siko eza ba conditioning na kati. Ba condition ezali ete soki ozala makoki okobenga avocat na yo. Groupe Audimo pe azali na avocat na ye. Tosali o ezali devis. Totali qu'est-ce qu'il nous faut? Yo okolaxa biso lolenge tani yo lingi ndako no ekoma. Parce que le groupe Audimo a un service aussi d'assainissement et puis nous avons des services qui peuvent réhabiliter nos et vos maisons. Non et vos maisons. Vous nous dites que non, tozana posa ete banda konabiso eko malolenge oyo. Papa Audimo, Odingo, to maman Mireille, bobu kandaku oyo, tozana besoin lobby ekoma, songolo, un niveau, deux niveaux, ou combien de niveaux? Biso tokoya, lolenge o tolobi ketoye na makoki, yo maman, faut qu'on ait la confiance na biso tant mieux. Ce qui peut monter sengele était avocat na yo aya. Pour na koya ko accompagner ba devis au biso to ko sala. Moyennant quelques travaux et kozala été et sali mawana to sali contrat de partenariat to sali été oyo to memi ezali boye. Ndako oyo to bongisi pour na biso maman na efika ezala 100 francs. Biso totali lo lenge to bongiseli yango to lobi ete maman biso to moni lobi ndaku o efengeli comme na 120 francs 110 francs parce qu'il y a de modifications soit on a pu réhabiliter quelque chose totie yango wana et que ba dividende o ya likolo groupe Audimo a kozwango pona ko couvrir ba dépenses na ye malembe kino ba dépenses wana ekosila. C'est pour ça que le contrat est couvrir biso naba partenaire na biso. Moi question. Bonjour maman. Bonjour papa. Bon ngai mutalikaso hein. Nazana moi question moro très simple. Awa toyoki façon bozo fonctionner. Oyebi ki ça eza capital na biso mais eza problématique. Si on a bi problématique eza na ba catégorie ya bandaku o eza abandonné to inachevé oyo bino ndenge bo lancer mbela boye bako contacter pe bino. Est-ce que vous en mesure ce qui mutu moko aza na immeuble inachevé par exemple nga sala ngo 6 niveaux to 5 niveaux to niveau moko tierce oyo akoki ko yape bosali même contrat na ba oyo zoloba ya bandako ozo pesa comme exemple. Est-ce que ça bandako catégorisé tona ba immeuble pe to ba sala ba chantier minene wana bokoki pe ko rendre bango service na likambo wana na utaki koloba ete soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye quel que soit le niveau où il y a problème bokoki ko poser biso soki groupe Audimo avec ses partenaires ba moni ke ba koki ko sala yango nous vous assurons que non cela sera fait. Quel que soit le moyen où Esengeli Tetotia, Tobengi Ango groupe Audimo. Qui veut dire groupe, c'est-à-dire que non, derrière ça, il y a de mains où ils allaient invisible. Donc il y a des partenaires gigantesques. Au bazar derrière Bisso, pour booster et loko oyo et kende mosika. Et si tu as kokate, tu as binoté. Ah, Bisso to kokite, to iba loko sauté.
tokosa musala ndenge tomoni ete kokeli tosuki awa esika pe tokokoka tolobi na bino oyo biso tokokoka ata bolobi 10 niveau to combien tokokoka osala yango ata balobi combien de niveau ata bolobi 10 niveau soki le groupe Odimo alobi ete akokoka kosala yango na yebisi bato babanga te esika tokokoka te tokoyisa bino ete tokoki te po bato apoto baza tembe ebele mpe bazwa badéception ya bafamille awa to ya bandeko na bango awa ndenge bayoki boye automatiquement bakomoluka numéro numéro ni ya kocontacte bino bon numéro ya kocontacte biso actuellement tozali nanu na 089 tepesango na ndenge international parce que bato mosusu bana bamboka ebele bakoka kokoma 0 wana te bamona nete bakozwa plus 243 o ezali code na biso ya mboka 89 44 047 02 plus 243 voilà. 89 44 047 02 Yami Balé ezali plus 243 97 855 20 29 nde ba numéro o tokotambola nango na ebandeli oyo pona kotambwisa o ezali mosala na biso kati ya groupe Odimo SRL. Adresse mail moko parce que ba misu ba rappelle moi vantard non moi je n'appelle pas moi j'écris sur email donc moi adresse email ba contacter rapidement adresse mail ba ko contacter rapidement sans plus tarder na lobby bokoki ko contacter biso na Suzy Agate epelango S yes non Suzy Agate epele pona bato batala biso na TV S O U Z Y A G A T et Nasuka. Ok. @gmail.com. Monique ngana zaki prida pona ebi ki bagati mingi basuka na H Nasuka. Awa suki na E. Kotala makambo yango eza moto pasia. Ngana yo na balobi ba melaka mbume koki na tokende ka entre ngana yo na ba famille na biso to na bandeko bakoka kosilisa mapangu te za ebele papa okomo kota so bakabura biso nga zoloba kasi tozu ba Moïse va sauver te ngai nazo ba dossier ya ba chantier nyoso tata mwasi na biso tonganda komasilisa te ngana zo poussa na pas de torti yo ondiro ko ya awa bon yaka awa basilisi la ya briquine mais ngai nazokenda pas de torti. Nous sommes là pour le changement. Nous voulons aussi accompagner notre président. Comme il part du changement, nous apportons notre expertise dans ces secteurs. Mais maman a la français belé te pour la France c'était bozotonga na kisasa bato balinga linga la facile toye komema o ezali boye binabiso kati na mosala oyo o toye koli libanda o tosali na ngambo bapaya tolobi to memi boye biwana epai ya baye ya biso donc Suzy Agate wana yo Suzy Agate ya mbo ezali ngai kasi na yebaki kanga yo ngozala ilonga bagati mais maman excusez oui papa bozo sukela na makamba bandaku mapangu to ezana ba makambo mususu ezana à part mapangu o bozo résoudre. En fait le groupe Odimo ezali une grande vision de société. Nous voulons aller étape par étape. Na lobi na bino awa na yamboki trop embrasse mal et train. Et train papa. Toboyi tokota ngulu o batu balobaka mbangu pema. Toye na bino malembe mais sûrement. Toza sur ete eloko to bandi tokoko manango kino na suka ete mosala pe kisala mama lamu na lolenge esengeli bani toza na ba offre ebele na okuto lobite ba surprise eza ebele banda kongo eza ka Kinshasa te bando ya ofili ezala ta libanda en dehors ya Kinshasa na banti bolandi tank to lobi to tangi bamboka hongrois Belgique c'était mingi na Grèce qui est na soki mutu
azana posa basombeli ndako na Grèce soki basombeli ndako na Grèce bandeko na biso ya Grèce baza na droit kopesa carte ya résidence okoki koyana libota na yo bino nyonso bapesi bino ba résident est-ce que na Grèce kuna bofandisa pe bureau ya munene kuna na Grèce Naebisi bino ete groupe Odimo ezali une grande vision. Donc ba Kongomani ba sepela parce que le lot toza na groupe Odimo au service na bango. Autre tumbo la likambo ya koloba ya Grèce, oui, effectivement, nous avons de partenaires na Grèce. Autre lobby était soki o sombindako. Il y a valeur, il y a $200,000 na Grèce kuna. Et que biso à partir ya Grèce kuna mboka ya Grèce et copé sa moto à sombi lopango tondaku ya valeur ya 200,000 carte de résident yena libota na ye mobimba. Donc eza kutu ya kolobandela lobaki mbangu te to ko wela la mutu te na France peso ki na mutu bosombeli pe bandela question bongo na France kuna résidence te kozwater to bandi na bino nanu na Grèce to bandi na bino na Grèce bo banga te masolo ezali ebele soki to lobi kaka to za na posa ya ba résidence ba carte de résident oui ekoya papa obimisi mbongo na yo ebele osombi mabelo to lopango na mboka. Normalement l'état congolais pe esengelaki abanda ko couvrir biso. Omoni pour la visibilité pe ya mboka bato baza pe libanda bayeba ke non soki biso pe toye na Congo to sombi atandako toza na makoki ya kozwa carte de résident na Congo. Nde bitumba ya groupe Odimo siko elingi to banda a na Congo. Soki tokoki kosala ngo libanda ya mboka elobi ete na kati ya mboka la biso pe tokoki kosala yango. Ba warande balela carte ya Congo. Me baya kosomba tokopimela batu te. Soki osombi na ndenge sengele bani ya nyamu te oye kofanda lokola ete moto nyonso aza na carte de résident na lolenge sengele bani dans le respect et non dans le désordre. Faut que tu na nati obongiseli mutu lopango mutu ana cheba locataire mbongo bosenga par tranche bien misala aussi la kolo lupango fa devoir bino mbala moko. Non yango na lobi eza na contrat de collaboration. Dans ces contrats là oui eza ba secret auto bombi contrat wana nde eke définir modalité de paiement ya lolenge to sali misala na sinon ba entreprise monsieur obota makalo wanda siko répondaki déjà lobaki soki bobongisi ndako soki ndako wana ezala futa $100 façon bino bobongiseli ndako wana fait mataba eko mata 120 bino siko bozo récupérer 20 na bino muke kino nyongwe ko yango na lobi nyongwe ko sila eza na délai oyo kino ti mbongo na bino bosala dépense ko sila nde ko définir biso nyonso wana moto mususu akoki koloba yebite bobongiseli nga bon na tikeli bino misolo nyonso pendant 10 ans pendant 5 ans 2 ans bino nde bokoso apo bobenda mbongo na bino sima to sololi lolenge mususu donc eza ba lolenge na lolenge to kosala mosala moyennant ba contrat oyo toza nango o to ko présenter na bato to ni to sala na bango misala. Merci maman Gat na moni bureau awa oui papa na RDC na Kinshasa plus précisément na Mbinza Ozone. Avenue de l'école numéro 2. Faut expliquer bien avenue de l'école les asso comme une station nzela wekendaka Sola wekenda sola et bimana briquet donc nzela goudron qui de prince de l'école eza coin o siko soko zwika hôtel station na ngambo à côté onde avenue de l'école bandi pokende pompage maman côté groupe Odimo côté groupe isko groupe Odimo ça qui to quoi eza place akobunga ko calcula ki ango pena bobi point wana nde ko raté question na ngana tuna gite la étude du milieu question na ngana skona tunite to moni bureau awa no zone à part bureau oyo tozana ngo awa o to vandio na moni pe ba oteka ba parfum ba sapato ba mambebele salon de coiffure pezali na mboka nini lisu bureau msweza tozali na kati ya Angleterre toza na bureau Angleterre ya munene na Londres précisément ba bureau na biso eza kuna. OK à part Londres
À part Londres, tu as un partenaire au bureau en Hongrie. Hongrie, oui. Et puis Belgique. Ouais. On a des agents importants. Belgique, en France, Boza. Grèce, inde ezali place ibatu tobete tokowela pour la carte de résidence. Nde ezali kambomi. Carte de résidence wana soki famille peut-être somi ndako 200 000 bozu carte wana za carte de résidence ko permettre mutu na famille na mobimba botambo bobando tambo asko Europe mobimba take ba résidence. Quand tu as la carte permettre yo tambola na kimia. Grèce na Schengen. Otoka mutu soki azana Grèce pour abimeza passe. Te Grèce na Schengen so za carte résident tambola. Wana za de ala mokanda ya kotambola lolenge olingi otamboli. Mokanda polo. Merci maman tosuki wana. Merci. En tout cas to sepel. Bino na sepel na boye na bino na lobi ete o ezali to bandi déjà kota mosapi na soupe wa. Voilà. To bandi lelo awa lobi to komema bino libanda totalisa bino lolenge kani to kotambwisa misana. Merci maman et toki ma répéter to kenda to songa. Problème te. Bo supporter. To mema mukumba na biso. Ngana okendo coopérer na bato basilisa immeuble soza comité wana ke. Bato ya aussi c'est abino ba. Immeuble o eza na gare centrale. Oyo ezali ya l'état biso to kokota te po balobaka basungaka l'état te. Voilà décision. L'état bayaka kosunga ye soki oye lokola investisseur. Bosololi biso to kosunga ba kongomani l'état za mokonzi. Mama ebongo mapango ezala ke no bazana bezo babenda départ unique kureuta musika eya te wana tokena nu malembe po toza toujours dans le cadre immobilier on va tout négocier na départ unique soki négociation to mutalobi biso toye pona makambo bandako donc eza lisolo tokosolo la kaka yango tolobi te ekeyaka na kati ya ndako kote na ngai place na okelela makambo ya courant kuna nde bokotouche te eza lisolo papa tolobi yango bi basungaka l'état te soki eza ya lisungi ya l'état totiki l'état sa mosala soki biso tosengeli totia maboko tosali nayoki ndeko alobi régie des eaux na lupango maboye mai ekomate na régie des eaux aye asali misala wana akotisi mai tolobi que nous voulons donner aux Congolais, à nos frères, de logement de sang. Et ça c'est que mutayi kofanda boya ke koluka mai musika. Mais nzoka moya kokosa mai ezali. Ndebiso na makoki emike otokozala nango tokosunga bandeko na biso. Pour na pe ba milliers. Non, je crois pas. On a problème à Benda Mai. Non, je crois pas. Parce que au moins la régie des hommes sur Nakitse, ce point moi boza kuna, tu as régie des eaux et tu as la comate. Quitter ma soleil zali tata forage. Token un système à forage, bande ko bazui mai. OK, merci. To sala ba modèle. En tout cas, amemio musika mena moni okangi kaka. Merci pour la explication claire. En tout cas, on tozali na posa na bande ko bazolanda biso. To tikio malamu biso petoke. Merci beaucoup na sipeli. Merci vous. Merci maman Agathe. Ok. Personne m'a conduit, on dit quel piano. Ailleurs, Fali avant. On va te là qui a donc malambo est que bien. Ah bon? Jideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.